Allô, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour d'être là et merci d'être là. Merci de liker. Merci de commenter. En tout cas, je suis avec vous. Bandero Bolingarangai, abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez. Dorcas Bolokoko Gauloise et Abakouk. Je vous aime tout le monde, cher ami. Je vous adore. Bino nyonso. Bayo botala ranga en tout cas nalingi bino ya mingi nzamba pambola bino nzambe penza mona bino amona misana bino nyonso bozo sala nzamba mona bino ya pe ya mingi. Je vous aime batoto wa Goma, nous sommes ensemble FARDC tozana bino bozana mitema toko accompagner bino, toko soutenir bino. Merci à Sam Coucou, le nécessaire Motememe Coucou. Merci Nabatu Nyonso, Mazozona End. Merci à vous, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous adore. Nalingi bino mingi, continuez de partager, continuez de liker, continuez de vous abonner. Nabitagi bino na lobi Bolo Coco, et la chaîne actualité, ya, ONL Rabino, ba information où ezali vrai et puis réel. Donc rotia tembe na information on eli bino bozara wana pona robenga. Le président Yoshua est là. Karine Moutou azali, Julinda yazali, bazawana bobenga bango po bozo ba information on a lobi ezali le kutato ya solo. Voilà. Et puis, nous avons signalé na babakouk nyonso ya monde entier que le 15 février, toza bongo na événement munene, ezali anniversaire de 5 ans de SB, journée inoubliable na biso, le 15 février. En tout cas, toza la mobondo, toza la wana, toza la penza mobondo, toebi ke nzamba robate la tito comme le 15. Marambu oyo ozali sousouté vraiment nzamba bomba biso nzamba batela biso le 15 février et comme plutôt célébrer mbotama ya SB zala chic lata chic bima penza kitoko benda beauté voilà. Ba abonné nanga ba tutu bozo landa vidéo nanga o bomoni na te Filia Bisalou na te Jackie Apia ewo pandaka bomo luka bosala ba challenge ndaku bozo kanise nga elo nazo sepeleza ke bo respecter na bino challenge mais ezande siko ndaku na bino te en fait de o respecter nos challenges mais ndaku no te mais challenge je dois respecter. Tu sais comprendre, te? Au respecter na yo challenge. Challenge est à respecter. Mais ils ont qu'on a binoté. Tu sais comprendre. Au cœur au foot à flat. Pour y avoir au sanda qu'on a yo. En tout cas, ma solo banda kuboya roganga lisusu parce que si la gagné bino la gagnante c'est si la bisal na masolo bandaku. Muto to romona ye botika biso mo babaku to ya ba challenge na biso bandaku. Muto to romona ye aero ça la challenge na biso ya ndaku. Eza la ndaku na yo biologique. Na lobi bien, eza ndaku na yo biologique. To boy bandaka rodefa to boy biloko batu ya kozoko kendo futaka ba hotel oko saka batu ndaku na yo en tout cas to lingite parce que challenge oyo FB ayeli bino encore lelo nebi côté challenge obokende fango wapi mutu loro la Jackie Apia bokende ro lukaye to bokende ro defaye question na poser en wana baba cook Tchelanga j'aime. Barokende rodefa Jackie Apia, to barokende lukaye, na posé bon ok, ça va répondre. Parce que la minute aussi, la Bisalou est invité, s'il vous plaît. Si la Bisalou avait invité, na Ghana. Si la Bisalou avait invité na Ghana, na conférence mounene ya Jackie Apia. Oya bengisi ba actrice na ba acteur. Oya au niveau na bino te cher ami. S'il vous plaît, oya au niveau na bino te. Balobi ezali conférence et puis échange. Échange de numéros. Pour na reclôturer ba feti. Jackie Apia na Congo, azwi kaka actrice moko.
au nom de Fila Bisalou. Siko bastar e boza Batrice o bozara bastar, ba grand star, ba méga star, ba intelli star. Mais parmi ba grand star na Batrice minene na oki kombo la bino kunatin. Bo PVT, likambo ngoni yangwana solo. Tchelanga j'aime parce que y a une explication. Tchelanga j'aime, to c'est qu'à moi minta j'aime. Bozo PVT solo. Chers amis, je vous informe que Fila Bisalou est invité na Ghana, place Oyo, Jackie Ap, parce que tu es dit que Jackie Ap Yazara. Babenga bana Ghanayen, babenga babita Ghana bongo. Donc azali mutu ya Ghana, asali conférence na ye et yaba asali a conférence on est uniquement pour na acteur, na pour na actrice. Mais awana Congo na ba acteur to moni azu mutute, mais to moni na actrice azu Fila Bisalou. Donc Fila aza invité batindeli invitation ko ute pa ya Jackie Apia. En tout cas, je crois que vidéo non ça la lobby na tongo na roté la bino invitation wana botanga bino morbo mona kombo o Nzambe. Et le resepeli singa babengi Fila na kombo na ye. Balobi, nous invitons la méga star. Une actrice complète. Oh Nzambe. Oyebi ke bato bo saranaka na Fila, so bo banga Fila te, bo rokufa na attention mkoleza. Boza bato fo bo banga Fila, bato fo bo respecter Fila. Mais ti bo banga Fila te bo kamusanga. Tela ne ba reconnaître ye pas Jackie Apia. Cher ami, to betono li solo normal eh. Combien de bateaux ba le bateau ba star? Onga Poutine de l'écriture. Onga na koma tina biman kuki na mukongo. Mais yo onga inaza ancienne na YouTube. Onga yi mutu na sala ke Fila Bisalou comme rota ba film na YouTube. Mais nyoso wana yo. Pourquoi tu ne pas invité? Parce que balobi place wana eza place ya ba star. Ba bengi si ba star, ba actrice ya minene. Oh baza reconnu dans le monde. Abengi si barter ya minene, batrice ya minene. Veut dire que na Congo, à reconnaître kaka actrice moko au nom de Fila Bisalou. Na mibali avi mutute, na lobi teke ba na mibali boye bo jouer tete. Boye bi na bino, eza choix na ye Jackie Apia. Na mibali azui kaka, azui mutute na ba na mibali, na ba na basi azui kaka Fila Bisalou. Oh yazo kokende ko représenter Congo. Fila azo kokende ko représenter Congo. Et toujours le banabino que Fila c'est la fierté de notre pays, bozon di maté. Parce que lelo barokoma sur place wana. Et Fila redéfendre Congo bien à conférence wana. Et Rosala honneur ya ba congolais nyonso. Et Rosala honneur ya peuple congolais. Mais le rôle a boza mité mamabe. Je crois que borolandango. Après boroya osala ba critique boroya ko finga. C'est que Jean Chessi là, elle parle bien l'anglais. Elle s'exprimera très bien en français. Donc, à Rosana ba difficulté te. N'habitez ceux qui n'a qu'au si beau ba j'aime s'il vous plaît. Donc, si là, à Rosana ba difficulté te. Nero comme à la conférence wana na yebite à difficulté ni aussi la rokuta anango parce que elle parle de gens l'anglais, elle s'exprime bien en anglais, allo bara. Oui, excusez moi. Allo bara français na ye ya bien. N'habite et l'euro peut-être et comme ça fille a difficulté, fille a allo baté toi à kangama. Toi le baké je suis spécifié. En tout cas, l'intimité. Vraiment bravo à SB, bravo à Fila Bisalou, soroza grand te yaya, batu barotia yokate, Fila za grand. Au moins, babiloro herbozo mona ngobo comprendre grandeur ya muto bozarane na Congo. Grandeur ya actrice o bozarane na Congo. Et le rêve bon mabino peuple congolais. Bon comprenez raté mutu nini o bino bozarana ye. Nani o bino bovandara na ye nani o bozalaka na ye bino biloko wana boye barangote. Eza ba biloko fo bozala na connaissance nango en fait. Boye bayango. So wana connaissance ya biloko wana te eza pasi.
Le drapeau est RDC que nous retombons. Honneur na banani. N'est-ce pas que il y a liboso nanu honneur et zozong pas na bino ba comédien? Parce que comédien nous qui représenter bino na échange mo qu'on a conférence mo ko boy. Et ça honneur na bino. Wana na nu ya liboso. Il faut bon la fière nango. Ah en tout cas si la biso a sélectionné parmi Barter oh Jackie Apia invité. Jackie Apia invité si la par plaisir té. A invité si la pour si la solarana Jackie Apia té. Peut-être moi je vais dire que si la a étonné comme on a invitation pendant que ça fait tellement longtemps des années oh aussi là à Koutanana Jackie Apia. Ça fait vraiment des années. Oh aussi la Koutanana Jackie Apia. Mais Jackie Apia a-t-elle parmi Barter, parmi les actrices ya Congo, Moutounini oya roko ya na kata conférence oyo. Moutounini to mona biso a na kata Ghana. Toza otala ye. Tozo comprendre que te azo frappé, c'est qui? Parce que bobo ça n'a raté ba film na biso na ba pays mususu ba interpréter kango na ba langue na bango. Tchelanga j'aime s'il vous plaît. Et loko batu ebele bobo sonara yango wana. Ba film o bo monara o totalara awa. Loko totala si je savais ça. Namboka mususu peut-être mboko ba le barangleux. Bazo interpréter ba film wana. Bon moi depuis tout banda rotala ba film na Nigeria so totala ngo. Ba tozo ko bazo ko interpréter les biso na lingala ton en français. C'est comme ça pe na ba pays na bango nde ba salaka. Parce que tu relobate que batala ba congolais tété batala ba congolais. Qui si la bissa loisa sélectionné. C'est parce que batala ka ba congolais. Parmi ba yebi que ba congolais on va baza ko frapper. Ba yebi congolais on yaza ko comme film bien. Congolais ni yaza ko édifieux parce que on se les dit to roko saté. Ba film et tout on ba komela biso total ba Nigeria ba film wana. Et da batu ebele et te ya batu ebele ba histoire na bango wana et te ya batu ebele ba film wana édifier biso to comprendre quelque chose na kati ba film wana. Donc il faut bango pe batala parce que Jackie Apia sélectionné bato ba bengi bango ba éducateur de masse. Est-ce que yo komara film aux éducateurs oza ko éduquer peuple oza otala yo parce que na batu ba comme film par plaisir ba benga ye poutung de l'écriture mais a comme film à jeton c'est ça le problème ozo koma nini parce que ba écriture est keseni ozo koma nini langue nini to phrase nini yozo koma makambu nini oh yozo koma tu bazo comprendre tu vas comprendre été. En tout cas Abakou nous sommes fiers de SB. Je vous avais dit que 2025 oyo makambu ya bien ezali Babakou borolo badodo c'est pour quand conférence ezali pona le 20 février conférence wana eza pona le 20 février. Mais déjà, batindeli si la bisalu invitation. Si la bisalu arrosala loger na 5 étoiles, ya Ghana. Bakola lisaye na ba norme o esengeli non. Il faut un star. Le kuta ma bête. Mais ba ebola ba anglais pe boza wate. Malgré boza ba ingrat envers si la bisalu. Lelo bo mona même Nigeria à cause ya si la. Mais lelo bo bima ba pro. Et comment que si la moudasala te ke oye ba kasi ya mama olangi. Et comment te nga moko déjà na noso na kasi na ndenge na les ingrats bino. Ba ingrat. Yango omoni boza ko avancer te. Vie na bino les a toujours reculé parce que boza mité mama be. Yebisa on siko batabwe comment beaucoup avancer na ba vie na bino mitema na bino za tellement mabe.
mitema na bino eza malamu te yango moni moyen bo avancer na ba vie na bino eza te. C'est ça le problème. J'espère que tout cela bien. Ça va les Abakouk? Botu dans la jambe s'il vous plaît. Je crois que tout cela bien. En tout cas, 2025 au même service qui biso tokozo ba surprise ya ndenge na ndenge. Mams azana ba tournage na 2025 au na Japon. Mams il faut que de Londres ici kawa pili passe na za la rachuchu na Nyota. Bazana ba tournage kuna. Donc Mams azana makambo belé je vous dis. Le 31 oyo. Na mono dirait to bet lango CTT. Le 31 oyo. Film na biso ya kitoko ezako kota na streaming. Avec $30 au tali film na yo. Erango okende déjà au somba. Si la bisal en tout cas avec incomparable s'il vous plaît. Na habité to comparer na nani. Parce que azuya na ba innovation. C'est ça que babiloro ba bazar au qualifier si la et sali que si la avait invité par Jackie Apia. Parce que à mon que si la à sa première actrice congolaise, oh ya sali à côté na streaming et puis à teki ba pesi na trophée. Peut-être y Jackie Apia na sala ngote mais amoni si la sali on fait l'étonner. Wana ya liboso. Yami balé. Alamda ba film ya sila. Azomona que cette dame joue bien. Eza ba biloko eza ka fila bisela za sélectionner. Batu balinga yebi no bozo ina sila. Bozo on se poser la question que pourquoi batu balinga mona moi c'est au mingi. Bino bozo on se poser la question le contraire. Oh bino bozo tia liboso eza jalousie, eza mutema mabe. Mais challenge ango yo ben bozo yi challenge andaku. Bon luka invitation, toi on a besoin de la bise pour invitation. Bayo bo respecter ba challenge yandaku. Malgré ça bandaku na binote. S'il est invité chez Jackie Apia. Tout le monde appelle ba invitation na bino. Il faut être star pour inviter na conférence à Bastar. Likambo je vous dis franchement cher ami Abakouk. Il faut à la grande star pour ba sélectionner na conférence à Bastar. Ce qu'on a grand star te ba ko sélectionner yo te. Yo ra aussi la zara mi kate ba sélectionner te. Oh, azeki ma papa. Ma papa te mi kate te. Batali na RDC qui fait la fierté de ce pays. C'est cette dame au nom de Sila Bissalou. Elle doit être invitée ici aux conférences des grands stars. Parce que tel est-ce qu'on échange aussi le rock et nos sala. Ha, yango Abakouke. Baba ina français. Tous se préparons-nous, hein. Nalobi bien. Tous se préparer parce que cette fois-ci ma bezali. Abakouk, to se préparer, to bongama. Le Abakouk du monde, to bongama s'il vous plaît. Parce que cette fois-ci, c'est chaud, je vous dis. To bongama 2025, déjà début année, bon, tu te comme on a fait, et belé, on ressent la crise. Non, botongi si la te borotonga si la bien. Non, boleki na ba émission te bolo ba ke si la ebine YouTube te tondimi. Tondimi ke si la za na ye petit peuple na kata YouTube tondimi. Oh si la bisali ukutu aza ancienité na YouTube tondimi. Bino ba ancien ni na ba ancien. Boye bisa biso bo sali ni nyango na YouTube yango. Le contrat boye rediviser théâtre en 2 parties. Mais quand ils ont jalousie na kati ya artiste comédien. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh ya grave oh photo gang to le ba l'euro est bougé ezate. Franchement ezate. Fila et fila, unité de mesure, unique à son genre. Filae. Donc, on frappait Bino jusqu'à la fin.
bozara poser challenge yango yo bokende luka ba invitation bobeta na Google boluka numéro Jackie Apia bobenga ya pesa bino ba invitation po boya pe challenge yango bokota ti ba confirmer bino yo na rendez-vous ba star bino ba mbarasa bozawa bosani na rendez-vous ba numéro 1 ya ba aigle bino ba petit peuple boroluka nini na kati kuna parce que o eza rendez-vous ya ba aigle rendez-vous ba taminene bazwi ba ini edo ba tonto dike na nini kuna bazwi na babanga ngoni na Sénégal bazwi ba Sénégal Cameroun bazwi ba Mireille Blanche na Sénégal bazwi ba marraine bebo kota Google bo beta bo mona ngo ba invité Abakouke je suis de retour avec les vraies informations je suis de retour tes unités de mesure pardon tout ce que là to banga le routa ma bête banga si là cher ami banga si là tout ça si là respecter si là banga pendant tout ça est respecté parce que non moi soy on a habité les Abakouk tous la fier na si là biso parce que azote ka biso o ça que tous aba otoza vraiment merci na mams merci na impératrice. Merci na Babakou, qu'on continue à soutenir Mams. Rendez-vous vers le 15 février. Le 20 Mams, c'est que conférence. Poésie conférence pour 2 jours. Basta la échange, babeta bali solo. Pour ça qu'on a la kuna. Mais je crois que Mams ça va être Michou, bata bangle batikali. Comme il y a un azara d'ako solana kasi olangi. Excusez. Bino boko koufa liwantaba. On vous aime tellement, abonnez-vous. Bisous.